Bonjour la famille, coucou, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte trop bien. Merci. Coucou la famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika, bisu, bino, boboto, bondeko. Nakati ya mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien la famille. Vraiment, bonjour à tout le monde. Shalom, naba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel, ba shalom bisikwa bizui bino bandeko na biso ya catholique boboto bondeko bo sepela na papa sika. Voilà, c'est la vie. To bo sante bandeko na biso témoin de Jéhovah. Vraiment ba salam alaikum bisika bizui bino. Toute tendance confondue, bambote ebele bozana adresse bien, bozana balabala tokos. Sous les baobas la danoise, abonnez-vous massivement. Sur vous avez les solo, vous avez la publicité, et là, on a sepeli, au contacter la danoise, vous êtes bienvenue. Surtout dans le site des rencontres, na biso, aux oluka mwasi, aux oluka mobali, kozelate banaba kola, yakambang, la danoise, aux mobali bien, nazana mobali bien, yakitoko na kati ya Canada. En tout cas, si vous avez moins de 38 ans, vous avez Canada, n'hésitez pas. Contactez la danoise moins de vraiment de 38 ans à partir de 38 ans qui t'a naissé na kati ya Canada aux moi si moko yebipe aux na moi teint na ya kitoko moi chocolat frappant ou bien teint clair n'hésitez pas benga mama la danoise aux mobali ya bien aux ala jamais au regretter et le côté alors benga na lombango bandeko na Canada ba mama ya Canada ba petite sœur Bobengi mama la danoise na site des rencontres na biso numéro nango ezali 0044 74 38 03 16 23 aux mama la danoise au sepela makasi vraiment bandeko na ngai na zape na ba communiquer musu bandeko pe ya ozoluka mobali surtout yo mtolinga mobali asambelaka aza pasteur. En tout cas, n'hésitez pas aux anakati à London. Bandeko nanga à Londres, bandeko nanga à Angleterre, aux an à moins de... Vous avez à peu près 30, 48 ans, qui t'en assez. Voilà, tous à 48 ans, qui t'en assez. En tout cas, aux ala mongote. Si vous avez mongo ko bengate, à part ba mongo, en tout cas, notre papa zali ouvert. Benga mama la danoise, ban à London, aux mobile na ya bien. Au sepela au sala na vie vraiment aux ala vraiment posé alors bobenga et aux ala kitoko makas voilà bandeko na ngai na yelelo na lingi na répondre kaka to sola momuke didiston yepe aye papa na ye aye a chelibaya mwana pe aye ko chalibaya voilà donc bandeko na nga ebele pe bo sepeli ke ndenge didiston aye ko répondre aiko loba ebele pele msobo sepenite mais bandeko nanga to sala nini ezali ndenge modèle famille na bango bazo mimila yango voilà normalement silence ya didiston na ndenge ya respect ya papa na ye elinga kezala nango très bien mais na ndenge ya communauté na ndenge tozo loba bon il fallait pe kaka aya yepe aloba oyo ya ye na kati na motema alobi ebele tokosala pe banalise ndepe tosalela ki ya kofi eza na ba partie ebele ko kata olobeli menga likambo na yeli awa na ozobino ta ebele te ezali likambo ya divorce ya mama na ye vraiment bandeko na nga likambo ya divorce ya mama na ye epesaka biso surtout epesaka nga mwa mutu pasi na ere moko o kofi ba divorça basé sur na ali ate basi ba divorça na bango ere mo batu bakoya ba divorça te divorce bakata yango te eloko moko te moko msoto komona boy sinzi le cœur yona na kofi bakene kota commune o sinzi le cœur ba uti ko bala na commune na France on a ndenge ya a huis clos toyoki kana ba proche ya kofi ya solo pe toyebite donc ezaka ko donc ko toka oyo pe loko ezo sala peke ezo fingisa ka sinzi ezo fingisa sindi makasi parce que likambu sindi asali na kofi aza muta sukate aza muta liboso te eze loko esalamaka
même la Bible les anango. Même la Bible bato minene o biso to nzamba lo ba ke homme selon mon cœur bazaki pe na basi belé. Donc bazaki pe na donc moi surtout bazaki na abna zo mi ba le belé wana. Jésus pe tanga mone abamba pe mabanga te. Abamba moi sanduma mabanga te, abamba pe moi si wana te. O ayaki kotoka mai, o Jésus Christ asenga ki e mai. Jésus alobaki neka ke mibali nyonso no bima bango baza ya yote. Il fallait moi son aluka pe à se positionner. Donc, bande konanga, Didi Stone a éclaircir relation ya tata na ye na mama na ye. Bolanda na boke binyonso. Est-ce que Alia azalaka ti lelo bakabona na kofi ou bien ba makambeza na justice ou bien te tozo yo kango awa bande konanga. Mais nga nazo ebisa bino o biso to yoka na ba proche avant to chaye baloba ke bakabwana na bango et puis Kofi la bakabwani Ali azalaki choqué akei kokuta ke biloko nyonso Kofi atiaki yango na kombo ya mama na ye na kombo ya ndeko na ye o azalaka na Angleterre na biso. Donc sauf kaka ndaku oyo balia bazana na France yango na kezaki na kombo ya Lia parce que kuna biloko nyonso onde bomona ka wana ba Saint James batu ezana kombo ya mama na ye. Donc bande ko nepe bayebi ba kosala ngope mobulute donc ba vedette bazala rabongo donc bino boye barate ba vedette belé so bana bambongo na bango atande bozomona ba Kim wana Kim lem soko kende bokuta biloko to ezana koma mama na ye ou comprendre ngote encore ndenga loba ke ba nyoko maka na mama bango ba nyoko maka papa bango kutande ko kipe bango te mais le tout monde a Kim aleka jamais a dénigré tata na e apesa ke toujours valeur. Donc bande konanga bolanda na boke binyoso est-ce que ndeko mwasi a divorcé ou bien a divorcé te toyo kana no mwana na e attentivement bongo to ya ko ba commentaire bon like vidéo bo partager et ko sala bien makasi vraiment et ko sala bien et puis moi na nga lobi ke ye na bozala pour ye bozala contre ye bino batu bozo côté azana besoin na bino te. Donc bino batu bo côté la kaye bo finga ka tata na ye bo finga ka sindi yazana tina te abi bo sala ngo pona mabumu na bino bo sala ngo pona bino moko bolia ba YouTube to bima ko panza ba famille ya batu to bima ta na lo bato na ngai to bima to zala na pona ko sangisa to zala na pona ko tonga mboka na biso to zala pona ko tonga ba famille et no pona ko kabola to ko encourager mwana moko te atelemela ka tata na ye ou bien telemela mama na ye et ko simba te to ko accepter kango jamais de jamais bande ko na ngai. Voilà bande ko tozo ko continuer limoro bozo benga ngai soki eza sans combo bon to yo kai na boke binyoso. Je suis désolée les amis, mais je suis obligée de pointer du doigt le ridicule de cette histoire. Parce que personne ne le fait. Donc je vais le faire. Comme d'habitude. Je vais le faire, moi je m'en fous. Je vais le faire. Cette histoire a atteint le paroxysme de la honte. Français. Le paroxysme de la honte. Quand tu t'y penches un peu, que tu analyses le truc, hein, de manière un peu plus deep, tu te dis, mais en fait, tout ça là, les querelles, les insultes, les lives, etc., pourquoi faire? La femme que vous torpillez, que vous lapidez, matin, midi, soir, c'est elle qui a demandé le divorce. Elle a obtenu le divorce. Le divorce a été prononcé. La séparation a déjà été consommée des deux côtés. Elle ne cherche pas non plus à revenir dans le mariage en question. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne l'avez jamais vue ouvrir sa bouche. Elle n'a jamais cherché à parler. Elle n'a jamais cherché à répondre, peu importe la gravité des insultes ou ceux qui se disent sur elle. Elle n'a jamais cherché même à vous répondre. Elle ne cherche pas à être star. Elle ne cherche pas à s'exposer. Je lui ai dit tout le temps, je lui ai dit, mais moi, si aujourd'hui là, et vous le savez très bien, si aujourd'hui, parce que moi ça me fait plaisir, ma maman c'est comme ma copine. On est très très complices, depuis toujours d'ailleurs. Si aujourd'hui j'arrête de la snapper, je ne mets pas ses photos, vous allez la voir où? Vous allez la voir où? Je sais pas. Elle ne parle pas avec vous. Tous les jours, vous êtes là. Lia, tu
cherche même pas à revenir. Elle ne parle pas avec vous. Ce sont des faux débats. À mon sens, en tout cas, ma parole n'est pas la parole du Christ. Ce n'est que mon opinion. Mais ce sont des faux débats. Pointez du doigt le ridicule de cette histoire. Je suis désolée, les amis, mais je suis obligée de pointer du doigt le ridicule de cette histoire. Parce que personne ne le fait. Donc je vais le faire. Comme d'habitude, je vais le faire. Moi, je m'en fous. Je vais le faire. Cette histoire a atteint le paroxysme de la honte. Français. Le paroxysme de la honte. Quand tu t'y penches un peu, que tu analyses le truc, hein, de manière un peu plus deep, tu te dis, mais en fait, tout ça là, les querelles, les insultes, les lives, etc., pourquoi faire? La femme que vous torpillez, que vous lapidez, matin, midi, soir, c'est elle qui a demandé le divorce. Elle a obtenu le divorce. Le divorce a été prononcé. La séparation a déjà été consommée des deux côtés. Elle ne cherche pas non plus à revenir dans le mariage en question. Voilà. Donc, bande konangai bolimbisi vidéo liboso katana ki toye koya na deuxième vidéo to kangisango to bandi ko sala analyse malembe. Bande konanga ndeko mwana alobi clairement alobi ki moi si oyo bino bozo finga alia moi si bozo lobela moi si oyo biso nyoso tozo loba mais tozo mona ke ezoko bandaka mingi kote na bino moko alia bato bazo soutenir yo bangonde bazo fingisa yo tinda lisu mwana na yo pona boya koloba ke bino bato bozo soutenir mama bino nde bozo fingisa nga soki bato bazo soutenir Cindy bazo ya kofinga parce que bato bazo soutenir Alia bazali lokola bakouk ba minoko na bango kofinga eleki Cindy aza lokola famille libota mais ba oyo bazali lokola bakouk wana o bazalaka na poste bango wana ta mobali aboye azo bouger te ya telemika na poste wana bande kobotika bino botika bobima na bino pona mwana na ya lobi ke divorce ezaki déjà prononcé bazali sou mwasi na mobali te mama na ye asazwa lettre à divorce makambo ese sila et puis mama na ye azana posa kozonga lisusu na kofite to tourner page sikoyo to loba madame Cindy totalela Kofi pa ya Cindy ba Didi Stone mwasi na ye ba komi déjà ba passé bana batikali mais mwasi a komi ya passé azai sous présenté moi na passage à la raté moi na présence à la raté bana batikali etikali ka couple ya bana mais ya ki mwasi na mobali ezali susu te tangu mwana na zolo babongo pona ayebi kelem sou maman na yepe asa zwa chéri na ye akoma pe ko palper ye ko goûter ye parce que ndeko mwasi alingi na ye via ya matalana na réseaux sociaux te eza mwana na ye lobi ke ye kutu mutu lokwa mwana na ye aza mutu ya réseaux sociaux aza quand même modèle il faut ba mona ye soki pe azo lobate akoyeba na pete yende abo asinapaka mama na ye abi soki ya bimisi yango te boko tikalaka suko mona pe mama na ye te mama na pe ali azana prison te akosalo alingi soka dili pa leka na ba réseaux sociaux soka dila sala ba émission na ye basi boni tozana bango na ba réseaux sociaux baza ba femme seule baza pe ba divorcé basala ka ba émission na bango boni ye pete akoleka pete ali akoleka na ye mais eloko nga na ye ki lelo na sepeli o ezake biso to kotelemela wana ezake Alia azali divorcé bokole lisu na kofite botika na bino bozo lekisa bozo fingisa Cindy pamba bozo fingisa Lia pamba bayoka kango ngako na katsaka ba néglige kango Alia landaka esinga so bachaka photo na ye aklikaka atalaka balobelinga nini bandi kwesala kamona mwasa bato pasi tozo traumatiser mitema ya bato toyebi ba santé obokomona mutu aleki liboso na bino boyebi ba malade bazo bela te tozala ba mama musu ya ba youtubers babelaka ba cœur
Combien de fois maman n'a kota hôpital? Mais soka yé avant de nanda kuna eba kiti na pembe makamba pembe bozo moneka ka maman bo mais motema na ezali mame kaka moindre erreur et katani de komwaka kei. Mais au moins na pe mukolo msupe boye akoko tape na rando bandi ko finga ye bino bozo e bateke mutu na bela kanaye bosa nini bobomi mutu abato totika makambo yo to lobela Kofi yende vedette na biso yende mutu to lobela mais na sindi le cœur pe to ko lobela ele msusu po yepe ayembaka to lobela bango na ndinga miziki na bango ezo mata te bazo yemba bien basala nini ba matisa kotoyo est-ce que boye public o ba sala publicité basali publicité mais oyo déjà divorce moi na siko ye ko kata makambo surtout yo manike benda mama toyi ozo mama moko bona ebite poni oya kakana lokuta oya ki ko betela biso sete awa didi stoda za mwana ya Kofite eza lokuta. Oh didi mama oyo nanu bakabwani te lokuta. Pona nini mutakola la kaka boye o bandi ko fonde masolo. Lelo mwana yeyo mwana oyo muto abemisi moto. Mwana oyo mwana moko ye moka zoba s'en fout. Aza mwana moko éducation na epeza nango raté. Parce que moi non pas une éducation ratée, à côté koleka na médiate, après ça m'a ba propos, oh yé pas zo bimisa ndenge wana. Donc azotia donc azotia papa leki yé pas leki. Kofi yo pe ko répondre li susu na makambo etali divorce na yote. Tozana batwe belé, ba musicien belé même ya Côte d'Ivoire, baza divorcé, ceux qui ba leki na etandomoke, bato na ba makambo ba divorce na bangote. Batuna ka bangote ka musique ko beta wapi boye banzebo boye batuna ka bangote parce que c'est ta vie. Question ni so Kofi pe ba rotuna yo vous obligé ko répondre te batuna biloko maman lia olobi c'est pas votre problème. L'essentiel que bomo na ki bomoni bolekani batuni o boy o kati ba journaliste wana parce que ba journaliste o ba yaka ko poser ba question baza mitema mabe ya ko sakana te. Baza mitema ya mabe balingaka bolamo baninga te balingaka ka moto epela bango bazo ba vu na bango yango pe mwana lobi na pesi raison alobi nyoso bozo ya wana bozo loba mama na banga tindaka bino pete botika botala na bana na bino moko baza kuna na bangola bazo luka bino mama omona na kate mwana zo luka yo saratolo la nana mwana na yo sisa makama mwana tika famille ya bato botika bango bafanda kimia Ali alobi basi ba divorça point barre liba les ali susu te donc ngakutu na kuumela te toyeka koyoka ye j'espère que bozoka français na ye bien bozoka lingala na ye bien maman na bango azali divorcé alobi séparation c'est salama et c'est sila espira divorce c'est la prononcer siko pona ninte Kofi ko bala ne lisusu Kofi siko azana droit ko bala mwasi nyonso alingi ko bala aobala ata soka linga bala mona tata mwasi na ye Kofi akobala etali ka famille na bango biso to sesu de likamba oloba te bandi konanga to chakimia Kofi azobeta boyebika nani papa yemba kufina aja Kofi kaka tanga kenda ko beta bonga koya kei siko so bo pese stress lobi akei bo sepela te bandi kunanga to pesa kimia to yoka mwana lisusu. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne l'avez jamais vu ouvrir sa bouche. Elle n'a jamais cherché à parler, elle n'a jamais cherché à répondre, peu importe la gravité des insultes ou ce qui se dit sur elle. Elle n'a jamais cherché même à vous répondre. Elle ne cherche pas à être star, elle ne cherche pas à s'exposer. Je lui ai dit tout le temps, je lui ai dit, mais moi, si aujourd'hui là, et vous le savez très bien, si aujourd'hui, parce que moi ça me fait plaisir, ma maman c'est comme ma copine, on est très très complices, depuis toujours d'ailleurs. Si aujourd'hui j'arrête de la snapper, je mets pas ses photos, vous allez la voir où? Vous allez la voir où? Je sais pas. Elle ne parle pas avec vous. Tous les jours vous êtes là, Lia, mais elle ne cherche même pas à revenir. Elle ne parle pas avec vous. Ce sont des faux débats.
À mon sens, en tout cas, ma parole n'est pas la parole du Christ, ce n'est que mon opinion. Mais ce sont des faux débats. Voilà. Un mariage qui n'existe déjà plus. Pourquoi vous insultez, vous machin, vous cherchez à appeler puisque c'est déjà terminé depuis longtemps. Je sais pas, hein. Je suis désolée les amis, mais je suis obligée de pointer du doigt le ridicule de cette histoire. Voilà, on a comme une parce que personne ne le fait. Donc je vais le faire. Comme d'habitude, je vais le faire, moi je m'en fous. Je vais le faire. Cette histoire a atteint le paroxysme de la honte. Le paroxysme de la honte. Quand tu t'y penches un peu et que tu analyses le truc, hein, de manière un peu plus deep, tu te dis, mais en fait, tout ça là, les querelles, les insultes, les lives, etc., pourquoi faire? La femme que vous torpillez, que vous lapidez, matin, midi, soir, c'est elle qui a demandé le divorce. Elle a obtenu le divorce. Le divorce a été prononcé. La séparation a déjà été consommée des deux côtés. Elle ne cherche pas non plus à revenir dans le mariage en question. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne l'avez jamais vu ouvrir sa bouche. Elle n'a jamais cherché à parler. Elle n'a jamais cherché à répondre, peu importe la gravité des insultes ou ceux qui se disent sur elle. Elle n'a jamais cherché même à vous répondre. La réponse est claire. Voilà. Elle ne cherche pas. Je le dis tout le temps, je le dis, mais moi, si aujourd'hui là, et vous le savez très bien, si aujourd'hui, parce que moi ça me fait plaisir, maman. Voilà, je m'arrête là, bande konanga. Et comme tu as analysé quand il y a mouké, toko ya na biso na ngope na live, toko sepelisa mitema, toko sepelisa maloba. Vraiment bande konanga botika la malam, journée qui toko, moye bimi, toke ko enjoy un peu moye libanda. Vraiment bande konanga, nzamba mona bino. Bisika bozali de gros bisous. En tout cas, bande konanga, quand le mariage et c'est sili, botika na bino ko bunda. To chapenze éponge, to zoa vraiment tableau, to effacé alia na libala na kofi, effacé botika, bino batu bokangisa kaye botika, sa fille a dit esili, bakozonga naka lisusu te, mwana na ye azali bouche autorisée na ye, alobi mama na ye azali complice na ye, camarade na ye, donc oyo ya zoloba na munoko na ye, c'est donc tango zoyo kaye eza lokolo zoyo ka mama na ye, tango zoyo ka Jésus Christ de Nazareth eza lokolo zoyo ka Nzambe, donc c'est comme ça. Alors arrêtez bino ba kouk ya lia famille libota ya mamasi, arrêtez beau consommer mamasi comme la femme légitime madame de Kofi Olomide. À bon attendeur, salut, tokutani prochainement, bisous.